1. Maintenant, âge à 5 ans, possession démoniaque et côté 4 nanga. Miss Koufaki, donc on a l'hépatite de foie, asthme, gastrite. Dans l'âge à 5 ans, mine bando longolais que mine normal et bima. Mine les autres malquois et nzoku. Oyo moni, les amis n'ont pas tes prothèses. Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Tika na yembela Yesu, yango ezali na tina. Tika ngai na yembela Yesu, yango ezali na tina. Bobo moi bozali na ngai yo, ezali ya ngai penza te. Ezali ya Yesu Masia, ye adefisi ngai Yesu Tika na yembela Yesu, yango ezali na tina. Tika na tombola Yesu, yango ezali na tina. Bobo moi bozali na ngai yo, ezali ya ngai penza te. Ezali ya Yesu Masia, ye adefisi ngai Yesu na yembela nkolo biso ba mosusu na mokili baninga soki mpo na Yesu te nde tosi tobeba kala nde bato na mokili oyo babosa na biso natondi Masia o na netoli ye Tika ngai na yembela Yesu, yango ezali na tina. Tika ngai na totola Yesu, yango ezali na tina. Baba moi bozali na ngai, nzali ya ngai penza te. Ezali ya Yesu Masia, ye adefisi ngai Yesu tikanga na yembela Yesu mongongo ezali na ngai ezali yanga penza te. Ezali ya Yesu Masia, ye adefisi ngai mongongo kitoko amabuloba yemba o. Bamingi bazali koyemba, bo bayebi tina te. Bamingi bazali koganga, bo bayebi tina te. Kasi nazali koyemba, bo yebi nde tina. Mongongo azali na ngai yo, ezali ya ngai penza te. Ezali ya Yesu Masia, ye adefisi ngai Yesu C'est sur la demande ya ba téléspectateurs nyonso oyo batalaki passage ya couple Buloba na émission tosaki na brifi mais bato tout bosengaki nga Vincent zonga na kati ya couple wana tozana besoin to solola to yoka bango lisusu tozana ba question oyoyo tozana posa otunela biso bango. C'est pourquoi tozongi lisu lelo awa sur place na couple Buloba o émission moko eza spécialement pour na bango bauta wapi. C'est pourquoi nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission où nous allons essayer de retracer leur parcours et sika bauta pour bazalo bazalelo et réalité à lelo eza ko s'est passé nini. C'est dans cette émission que nous allons essayer d'avoir tous ces éclaircissements avec le couple Buloba. Na bandi na papa, bonjour. Bonjour. Bonjour maman. Bonjour. En tout cas, d'abord un mot pour na batutu oyo bazana lito imo un peu particulier na musique obino bosala pour na voyer melanzambe na bino.
message ya liboso ezani mpona bango nyonso. En tout cas message ya liboso to ba bango merci. Ko kanisa te ba bosana biso nzoka ndi balingaka biso kana mitema na bango. Oye biso mutalingaka yo te atie yo pena na esika moko oyo eza ya kati. Nzamba pambola bino po bolingaka biso biso pe tolingi bino mingi. To souhaiter bino en tout cas bozana malamu 2021 et même la bino un plus beaucoup faté bozana bon moy. Bo simba banzete bo mona bana ya bana bino jusqu'aux 4e génération. Voilà. Naye pas papa papa que soit liboso bandeko ba rota la biso lelo. Comme je viens de le dire, c'est l'émission où nous essayons un peu de découvrir Esika Bouta. Vous avez une famille, vous avez un parcours, mais question la on a appris que vous avez fait 35 ans de mariage, si j'ai une bonne mémoire. Voilà. 35 ans de mariage. Tu as dit que tu as 35 ans, mais tu as question liboso. Papa na maman bakuta na ndenge ni. Question na biso liboso yango. Basi baloba bien. Mère alobana. OK. Ngana zo ensemble na assemblée de Dieu, communauté des assemblées de Dieu du Congo. Ye auti na fait pako nzambe malam. Alors un jour ezaki na croisade mo boye ngana auti mission na République centrafricaine. Nazako yemba na église. Babengisaki biso na église mo ya CBFC Kitega. Biso to ba pentecôtiste siko to kitaki kuna na église wana. Siko nga tellement na utaki na mission na République centrafricaine. Naza ko sasa ba koyembisa ba cantique populaire comme animatrice ya kati ya église. Alors yazaki ne kolekana. Ayoki ka mungongo akoti na kati. Le reste a expliqué bino. Voilà. Siko na ngana songa monke pa mama obali ko emela nzambe na âge de 10 ans, après délivrance, nanga, après conversion nanga, ndi na bandi ko yembela nzambe na 1969. Voilà, on a ba 10 ans. 10 ans. Déjà, à l'âge de 10 ans, déjà, aux yembela nzambe. Oui. Aux a ko évoluer na quatre églises. L'église pa patriarche Nkelani. OK. Mais na évolution. Maintenant, il a 90 ans. Ye muto bengisaki na mboka na biso ya RDC. Il est Dina Bala, il est Jacques Verneau. Il est l'un des piliers, et l'un des baobas, il y a l'église de réveil en Bokanabiso. OK. Et maintenant, évolution, on a aussi beaucoup de temps, papa. Quand il y a plus quand il y a des que comme un album, quand un studio, que ça l'album, tout non. Voilà. Choriste, dirigeante de la chorale, nous avons dirigé chorale, nous avons dirigé cantique populaire l'église à l'époque pour les pentecôtistes ils ont bêta mbunda penza ozo ko animer banze mo penza ya moto. Voilà. Alors j'étais comme ça. On a ba vingtaine d'âge na si beaucoup tana ina papa. Non, gana. Âge nazana je crois 18 ans après kozonga nanga na République centrafricaine. Voilà. Tu es pas papa alors. Papa yebisa biso nini bendaka yo, c'est-à-dire pour Misso wana kuela et pas maman na biso. Et ça n'a principe par rapport au temps, par rapport à la civilisation et puis par rapport à l'éducation. L'éducation li ko loba ndenge nini batu bazaka na bazaka de temps en temps. Dans les années 78, 76, 74 les vents mo pépé et ça qui a ba animation populaire dans la société, à l'époque dans la société zaïroise. Alors dans l'église, il y avait aussi animateurs, animatrices, c'est-à-dire batu oyo bazali ko yembisa banzembo, na église. Et donc ces vents-là, c'était cette époque-là. Et ngaita on a yepa na Yesu. C'était dans les années 72, 73, 74. Avant de venir chez les pentecôtistes, j'étais chez les catholiques. Avant de venir chez les pentecôtistes. Donc déjà, déjà à 10 ans, à l'école de messe. Donc on a déjà, à l'école de messe, il y avait déjà Banzembo, Yemba.
nakomekelo mwa eloko moko moke. Ouais, vas-y. Mwese na sanza kumisani nzambe. Beza ebele. Donc ko banzembo ezaki nango. Mais comme animateur, c'était autre chose. Na kati ya mouvement pentecôtiste, on a yembisa pas n'importe quel nzembo, mais nazo yembisa nzembo oyo ezali ko confesser foi na zanango. Hein? Loko nzembo wana oyo esala ke tokutana na mère. Azali ko animer bolingo langa na Yesu bolingo ya sukate oh. Ae ebandaki nekulusu ekosuka kinolola Voilà na kati église. Yozo leka na balabala. Te wana na kati ya campagne. Na lopango ya église CBFC Kitega. Kitega Willery Kitega wana. OK. Nga na oleka donc bafle. Utaino soki wapi? Donc te na uti na pel Z na l'air wana lelo pel C. Na utaki wana na oleka. Utai musala bando sala kuna? Na donc na utaki culte. OK. Na ki kotala bandeko, na ki kosala suivi. Après na bandeko zonge pa na biso. Na yoki bafle za ko ipesa nzembo. Ngapi na yimisa nzembo wana mais eyembeli nde. Sala ba vertige na lobi nzambe na kota na tala bo na moni mwana mwasi mo yembisa. Ngama ona milobe na mtima bi nzambe. Soko pisi nga mwana mwasi lokwa mwasi na nga bien. Est-ce possible que nga na ye to banda ko yimba ka banzembo na nzambe to tambula mokili mobimba. En réalité ngai nazali ko luka mwasi de. Nazali ko luka âme sœur. Moto azali ba pièce spirituelle oyo ezali ekokutana oyo anga bakangani bakomi moko pour la mission évangélique. Évidemment, le Seigneur a voulu que j'ai cette oreille ya koyoka mongongo modèle. C'est là la maman sans mon physique, lito mongongo ka ya pa mebenda yo. C'est fort. Mongongo mte benda ki pona kota na ta na campagne. Ta na tali na campagne et na oye biso mto landa, ta na tali na campagne, na tali pe morphologie. Danger. Donc na leli. Papa ko indeke. Et réaction maman zara nini na zonge pa maman parce que mobile musu to mone pe ba relation za mobile a sepeli na mwasi abi opena ngai nde yeyo. Comment na mwasi a sepeli na yete. C'est-à-dire vas-y papa. Réalité zali que mukolo na mona kawana oyo motema nange tutanaka tokutanaka boyeko kopesa na tambo tete. Donc ta na kati ya campagne. Ngana kenanga. Nakende posa pamba motema tikalaki. Ndoto wana petika nzambe. Alors 2 ans, presque 2 ans après, moninga moko. 2 ans après, au luka était au monaka wana kenda na papa na luka te balukelanga na mulimo centre. Donc moninga moko azwaki matanga na ene pa na bango wana baaki na cellule de prière. Na balabala mwanda. Baaki na cellule de prière. Mwanda nango yo. Kaka mwanda, biso za mwanda gauche. Voilà. Donc to lobi bon. To yé bango bamoni le quoi l'air on a déjà dirigeant ba chorale. Abi dirigeant la kisaba na nzembo le quoi tozali na rencontre na paroisse na biso et aux malamu bana ba yeba mo nzembo dimanche ola kisaba ka nzembo na ba yemba et après dimanche ne to kabana na biso ba chorale zibil. Ngapi na landi na ye dimanche ona na MC Benzembo. Et vraiment, bah, c'est nango. Et juste avant prédicateur, c'est quand un prédicateur a télémis à lever bon, naza comme mon église Mali les alliés, bah peut ça biso nzembo mon animation. Ah Nathalie na quoi église na mon moi moi c'est mon téléma. Nga mon a levier, mon monsieur, on a mon aka, yeah. Donc, yé peut lier me nzembo mususu. Kaka nzembo wana. Bolingo na ngala Yesu. Donc quit nange continuer je continue quoi. Après culte na mo taper sangambote quand on a dit mbote na e a César binanga sœur félicitations. Oyemba bien. On écoute les papa, trois papa. Oyemba très bien. Nga féliciter ngate. Féliciter Oyo atiaki voix 4 nanga. Pona ko oyemba. Merci. Aleki nanga na côté pas pasteur.
bakamati ko sa sima na yenga na ebité ena ko pesa ko donc tant il y a à continuer le roi Zako va devoir pasteur na kanti na sala effort ya kolukilo moi témoignage ya pasteur tango azali ko témoigner pour na biso parce que pasteur na biso mta beaucoup lié ko banda âge à 10 ans. Donc tant a joué délivrance na wana tant a joué conversion banda bien papa tant bandi conversion ko ya mayambi Yesu ko la mayambi Yesu nde délivrance yé ndé akomi ko vanda et pas ya pasteur na biso. Et si limbisa moké papa na zomba tant ozoloba ko ya mayambi Yesu délivrance et maman avait un problème avant conversion ça la mapo délivrance wana ye mtazana droit ko le bango mieux ko le kanga dans zone ya pemuke te woko zonga na wana sima pour ngana funaka parenthèse on to kanga ngomba moko maman a photo fun la parenthèse wana maman avait un problème oyo bimaki c'était quoi le problème zaki frappé d'aveuglement na âge de 5 ans na belle hépatite de foie asthme gastrite genre 10 partie A nayebi ke touta wapi ekozwa biso mokomusu na peso témoignage na mobimba mais na peso ka ba phrase kolakisa bandeko nyonso bazolandanga koluba ete les diables existent mais Jésus-Christ est le plus fort. Nazaki penza partie 10 il y a Jean où le but que le voleur vient pour dérober et détruire a détruire kinga a yiba kibilo ko zekat nanga. Mais heureusement, ça m'a pensé qu'il y a un égorgenga. Moi, j'ai âge à 6 mois, moi, j'ai un don de lait. Mais dans don de lait, et comme don de lait, moi, j'ai âge à 5 ans ou 6 ans. Mais dans âge à 5 ans, possession de mon que kota ikat nanga, Miss Koufaki, donc on a l'hépatite de foie, asthme, gastrite, maladies toutes sortes. Mais il y a un flash pour boya plus tard. Tala na âge de 5 ans, mine bando longolé que mine normal et bima. Mine zo bima kwa yanzoko. Mine na se, mine likolo. Oyo moni. Eza mine na ngate eza prothèse. Na lingi cameraman atalanga bien. On a l'accès bande coquet. Si il y a de faux, il y a aussi de vrais qui servent leur Dieu avec assurance. Oh, Daryl. Au moins, quand même. Ça veut dire que nous avons minoté. Ça veut dire que dans une délivrance, na croisade, il y a tel Osborne. En 1969. Dans un âge de 10 ans, n'est pas de délivrance, c'est que ça, les ma. Monsieur Moni a tétical une infirmité. Une puissance wana ya ba maladie wana ya destruction et longue. Déjà avec les momoni c'est déjà fort. Donc puissance wana siko délivrance bano qui ne malembe poitrine ya kopola ye soit ça l'opération sans cicatrice na biki voilà le pourquoi j'aime Jésus. Amen. Mais plus tard bokozonga to kufungula ngona mulai na bozindo po ko pesa ta ba épisode. Très bien. Oui, qu'on édifie peuple au bazolanda biso. Amen. En tout cas, c'est très fort. Na yembelo ta témoignage jango. Nalingi Yesu nkolo. Nalingi oh. Mosikoli akufelinga. Alléluia. Kosuko sezo bundisanga. Nazolo balanda nzembo. Talati nanga nalingaka masiyao. Kolo na bomoi nangai. Mobateli malamu. Nalingi ye naponi ye. Merci à Jésus. Alléluia. Kosuko soto tungisa mungongo nanga. Yango wana. Nalingi bandeko bayo ka valeur wana. La valeur wana
toza koyemba ezali koyemba oyo nkolo apemeli biso kadi tokozwa lisolo na biso toyembi tokozwa enseignement na biso toyembi. Voilà. Nga nazalaki na ngai mokufi ye nga nalingaki na ngai kobeba wo nga babwakaka nga na baninga ye nga bacholaka nga na baninga wo Yesu oh Yesu Yesu oh Yesu alokotinga asikolinga bongo nakoma koseka. Ça veut dire que nazo yemba makambo yo. C'est trop fort. Nzamba salelinga. C'est trop fort. Tozongeli papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman lobi au PC Kambote au ibise que voilà, yembi kitoko maman bizongi sa loku me panza mami marambelekana na simanga pe na yeba kite. Qu'est-ce qui s'est passé potoya que relation pene ko misiko e fandi. Moninga nanga munene nazali kotambola eko mone guitare. Nazobeta po moninga oyo nde muta facile tâche ya kopusa na pena na mama bulo. Très bien. Vous comprenez ya lo monita nazobeta eloko yo. Il faut oyo balika monini nzamba pesi yo. Pona kopusa na pena lipamboli na yo. Sinon te okotika la kaka oh nalobaki andimite. Donc nazaki baninga na ta onaki na bango. C'est vrai, nazaki pe na guitare. Nazaki pe na bamona yeke na yembaka pe na guitare. Mais kotambola pe bato bayambaki nga natuni bango na comprendre que bango pe bakoka kofacilite nga tâche te. Ntango natuni bango ah c'est oyo est-ce que bala batuni nga est-ce que yo lingo bala kabite nayeba kaka babisinga déjà azali missionnaire ya évangile nano célibataire aza évangéliste aza missionnaire akendaka ba province akendaki na République centrafricaine soko linga bokilo mwa munoko wana ya kuna kisango kuna oka alobaka facilement siko ngana lobi ngamona mutema na lobi j'ai l'impression que l'âme sœur que je cherche c'est celle-là. Donc on a besoin de conseil à mutema ko pona ko changer église. Parce que mbi c'est l'endaka à côté Mike. Donc on a une décision ya ko yaka na église wana. On a profitaka. On s'est rapproché la mère. On s'est rapproché là. Alors moninga nanga malamu guitare. Yeba zako sepela na mutu moko waza na musique na mnoko na guitare. Ngape pona pusana. Faut un prétexte n'exagi ah c'est quoi Nathalie misabino za miki soko yibi penza ko kanga ba note luko yembaka go yemba kitoko et c'est cela qui va nous rapprocher l'un de l'autre nde makamse donc mokolo na monaki nam ko na tuni libala et beta à peu près 8 mois 8 mois donc au balbaka parcours d'un combattant. Et il fallait oser. Zana bisayo. Banda kuta ayo la samtu guitare. Ti lelo na ibo kanga accord de monte. Attaccord. Nessa bande au vérité. Attaccord de moko yo. Et le permettait qu'il y a côté là. Après bon. Na leli yango fort. Donc guitare yango pe na yebi atako kanga filter. Atakutelo te mezeka tidel. Ya ya côté là qui passe à masolo. Asa masolo puis masolo et Fandi. Mariage est après combien d'années? Il y a relation? Bisous ça dit 6 mois de fiançailles. OK. 6 mois, tu vas en 1986. OK. Et ça a été facile, les 3 premières années à mariage Nabino? Je pose cette question pour un bit parce qu'on dit que ce sont les 3 premières années à mariage, né divorce à Zaka, Kapembe, Niwana Nasima porte. En tout cas, total à Bango, dans Barobala, Barolemba Bolingo. Parce que nous remarquons, chers amis téléspectateurs, papa peut 35 à bien à maman chérie. Bisous à Robert chérie, mais papa peut 35 à bien à maman chérie.
bolingo ekolaka bolingo pe evimbaka bolingo soko oyebi koentretenir yango te okonda ti boyokaka divorce c'est-à-dire bolingo ekufi bolingo ezali entretenu na parole de Dieu soki obokokotisa na kati na bomoko na bino liloba la nzambe abanda kopesa bino ba solution ba cellule ya vitamine ba cellule ya réconciliation ba cellule ya ba pardon à ce moment bolingo akosimba bino akole bino mibale bokobosana même que bozokolaka bokomona kaka lokola kaka bozaka na ebandeli kaka bozaka kaka na ebandeli parce que ngai nayebisaka bajeune nalobaka na bango bon nga soki nabalaka mama buloba te nasi nakufa soki nabalaka soki kimpia tu soki nia paelinga nde nakufa. Pourquoi? Parce que ceux qui ont retrouvé âme sœur terre ne vivre jamais mariage moko heureux. Obanda ndambu ya pasi no na mukili. Ozana na mukili oba déjà li felo na mukili. Donc yo kana na molimo santo pour trouver âme sœur. Âme sœur à comprendre yo. Mais mutu azali âme sœur na yo te bonde yango na boyoka ba divorce. Très bien. Et en évoluant, et là au monde on a tout va tout évoluer dans la question na zana awa, to benga bino kaka couple buloba. Mais le vrai to tout soit pena kombo ya maman ezarana ni kombo ya papa ezarana parce que en tout cas ego sunga pe même ngamo na loba to loba couple buloba. Kombo papa ezarana ni kombo maman ezarana. Kombo nanga ezali Tumba Georgette. En tout cas, Bouloba est à chapeauter. Ok. Mais mingi bato benga anga mingi Georgette Bouloba, bien Tumba Bouloba. Mais ça a 3 noms. Georgette Bouloba Tumba. Ok. Bien Tumba Bouloba Georgette. Ok. Et papa? Mbala mingi. Mais je crois dimanche des 6-4 moments qui sont malades. Donc ils aient moi ba maman, to lobi na ba maman. Biso nyonso ning to zaboye. Biso nyonso tozali basi ya Yesu par rapport à l'église toza basi na Yesu et tofungola ki pièce moko oyo ezolakisa appel na biso uta déjà na mabuma baboti na biso kombo oyo nabotama nango o bapesa na baboti na ngai ntango nabotami bapesi kombo Mbaya Joseph Godefroy. Kombo baboti bapesaki yango wana. Se na baluki pa mwasi nanga kombo bapesaki ye. Georgette Marie Béatrice. Kombo bapesaki ye. Mose kana bakumbusa bakombo wana baboti bapesaki siko tango toye epai na Yesu molimo santo sana makambo na yasalaka na yebisaki bandeko te Bouloba c'est pas mon premier nom mais Bouloba wana eye ndenge nini tango mboka na biso eningani tolongwe Congo tokomi Zaïre alors il fallait mutna muta kende ko fini na kati ya Corbeil kombo nini akokomisa mulayi bakombo azanango natalaki kombo moko mais kombo wana ezali prototype ya kombo moko ya Bible. Ok. Nana babu tango nzambe ali kopambola Jacob apesa ye kombo sika kombo wana eli koloba mabele mosantu. Okay. La terre sainte. Okay. Égale Israël. Kombo nanga eza mabele. Eka kombo wana mabele mais pas n'importe quel mabele. Mabele oyo Christ aza na kati
donc mabele na boya kozwa na bamba ba kombo ebele te nazwi buloba eza kombo na ngai prophétique siko tango nzambe abengi nga nanu nakutani na mama buloba te nzambe alakisaki nga mwasi moko nazotambola na likolo ya tika naloba na ndenge nazwilaki yango likolo ya globe terrestre na chiluba kombo nango buloba naotambola na ye eta nazobandaki na leli morphologie c'est-à-dire na mwasi oyo namonaki morphologie ezalaki ye sans ke nakutana na ye ntango naye kodécouvrir mwana mwasi na kapanya eza ye yango namoni nzambe apermettre te okutana lisusu. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un night club pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Pour tout contact, appelez au plus 243 82 094 89 17 plus 243 982 70 58. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Nde kombo wana na lati yango première fois tango na telemi mpona koyembisa na église na biso ya Kigoma, une vieille femme a regardé sans que ngana loba loko babengaka ye Sœur Tumba. La vieille a regardé na zoyembisa nzembo. Elle a dit ceci: Oyo wana azali Tumba mobali. Est-ce que vous comprenez le voilà? C'est-à-dire, c'est la même azakaka sero tazakana wana mais wana azali ya mobali. Et nous avons prié beaucoup pour te saisir, penser à Saint-Esprit. Parce que Saint-Esprit est clair. Nous devons avoir un nom prophétique. Couple boulot dans la cassette. Voilà, je pense que tu as eu éclaircissement. Maintenant, question à quel moment, parce que Ezaki yo yembaka, il pas zo yemba, bolungu sangi sibino, mais à quel moment vous s'est décidé qui bossa la carrière musicale? C'était comment, ça s'est passé comment sur Beta sur du Solango? Biso to zaki na biso to kanisaki moko te. Et to yemba ensemble. Mais nzamba le bana bisa lobi. Et dans l'église, il n'y avait même pas de carrière musicale. Ba carrière musicale était na moto. To beka to ba choriste, ya yemba na chorale, kunanga pe na yemba na chorale, toujours diriger chorale. Les bino bandi o yemba non meta bandité. Ah. Mente to kuchenga camp. OK, pourtant bi ba carrière ezalaki te na ngaki. Ezalaki te. Ba boy expliquer na on a tiré beaucoup de temps. Voilà. Alors, to yemba na biso na ba chorale. Nzamba tanga azobala ni sabsabi nazali ko pesa bino. Banzembo oyo boko yembisa peuple na ngai. Po à l'époque bato bazali ko binela tato asimba kalingenda. Bazo kamata adoration, louange, bazo pesa ye. Et c'était à l'époque nzamba lobi sikoyo nazali ko bala ni sabino na makamomi bale. Un d'abord na pesa li bala valeur na mboka bozali pe lisusu boyembisa bato na ngai banzembo nangai. Deux choses. Ngai na kopesa bino banzembo
oyo boko yembisa peuple nanga po bazongisa louange et adoration et pas ina nangai. Parce que je ne partage jamais ma gloire avec un homme. Tu vas boité, tu boulé, mais abendaka bisoka na ba prière à temps moulay. Tant que tu na ba prière à temps moulay, ndetali sika oyo to ya ko za ba album oyo mona kalokola. Et aliboso, aventure aliboso bananga nini. Tant bozu message wana, et message d'ailleurs papa koto yo pe koto bo kota studio bo sala. To prier ensemble. Tant que nous prions ensemble, nous prions. Nous sommes emportés dans la chorale céleste. Nous yoka banzembo loka. Ah papa. Moli moson taza mutute. Onangana ya wana c'est-à-dire nangana wana ba composition banzembo boyemba ba Jérusalem et les autres ça tango yozo yoka yepa zo yoka. Vas-y. Ça va verser. Biso za yemba kailo comme to yemba liloba na nzambe. Tozo yemba liloba na oyo za nango wana. Mais siko le lenge ya komanyola yango ezali mo pepe moli mo seta za ko fula bino to yembaka biyemba yemba te to yembaka pe to ko manzembo te si le Seigneur ne t'envoie pas kumekiku donc komekate soki nzamba tindi papa naza ko yebiso ndeko na komekate mais nalina no comprendre quand vous lisez la Bible. Vous avez 5 dons ministères. Comme vous avez musique. Il faut qu'on s'y mette bien. Molio Monsanto a développé 9 dons charisme. Sikoyo, tant que vous avez carrière, vous avez une musala. Donc, tant que vous avez un ministère, vous avez un musala. Si on a église, musala la musique, oyo yebi, nena zaki na musala musique, na zaki consacré la musique. Yana tolobi que carrière ezalaka te. Mente azaki kuna 14e rue. Nani Mombaya azaki kuna na CBFC. Buloba azaki na balabala. Siko yoka place ministère et bandit. Voilà. Na balabala na osa alini évangélisation. Toza na modèle te. Yango na modi tango nzembo ebimi mokile abandi ko ningana. Mama abu bazangi ba client. C'était votre première chanson Bolansara. Te ezaki moko oyo message oyo nzamba lingaki batu bayoka. Oui, pasola kinzela. Est-ce que tu as reçu mon mouké moi? Oui, tu as reçu kana bisongo, mais na laba na expliquer de. Pour yo tuna question. Mais banagi nini? Sika tango to bina balabala, mutu nyo alingaka yeba musala. Otozo sala. Pe mutu azaki na besoin ya ko comprendre pourquoi résultat ya bouillé. Né? Tika kunana ke nasuka musala wana résultat wana et ça que to bandu zo pe momba tsweke ano muni bate belimba mo ba yokoma ba musicien ba to mekana nze voilà et on comment appelle ça comme musala voilà nation na bayemba alléluia paladisa babeta maboko bino balandi pe bobeta molola songi songi alléluia akoki na lokumu Yesu mobali kitoko masia tika totombola ye oye alléluia alléluia bamarabu bazangi baklia bamarabu bakomi kosuka tokomi kolanda masia alléluia akoki na lokumu Yesu mobali kitoko masia soko bolingi bobeta maboko makasio alléluia nganga nelonga elika ya basantu abongwanaka na ete kosi na yuda
Alléluia. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes avec le couple Bouloba. Je pense que tous ont fait découvrir Bino Lelo et Sika Bawuta, Obazalo Baza Lelo. Et je pense que c'est une émission qui est en train de vous bénir, surtout Banana Nzambe et tout le monde en général, Barota la Bisso en ce moment. Et à quel moment vous connaîtrez qui Siko apogée, c'est-à-dire succès? Là où les choses maintenant sont devenues sérieuses, où vous êtes commencé, vous devenez maintenant sollicité partout. C'est là, papa, succès, il faut qu'on y ait ça battu. Pourquoi tu vas avoir succès? Succès, tu vas avoir quand Lucas succès, bon, il y a succès à Lucas. Et puis, il y a un hein? Il y a solo. Oh, yeah. Ah, voilà. Yonde mtoko bana okamwa oh you succès mbono kangam nanga oh ba mendeli ba papa bo na bondeli bandeko nasi ingana lo bana batu na lingi mama Bouloba mingi je vous le dis pas que après ça moi c'est na mais c'est une femme qui marche avec Jésus. Elle prie beaucoup. Kuna na kati na kokota na bomo ina mabondeli, l'Esprit de Dieu vous donne des charismes, vous donne de l'intelligence pour oyeba kofungwama pe likam oyeba likambo ebongi osala kolandisela volonté na Nzambe. To constata que succès y biso to constata ka succès y. On a quantième album? Ton premier album. Quand on a 0 minutes. 0 minutes, on a encore. 0 minutes. Demandez à toutes les paroisses catholiques. Et il y a qui une jeunesse catholique, comment on a un groupe charismatique, comment on a et il y a qui une moi, je garde toujours un souvenir. Na coupé dans la toxine, na venu au pala sur le machine à thé, mais nous voyons maintenant un enfant. Voilà. Donc, je garde ça toujours dans ma tête. Et puis on était là, campagne Zarawana, je garde toujours ça dans ma tête. Mais c'est le succès sur Aïe. Papa Nazar, il y a un constaté. Et puis, ce qu'on a dit, c'est-à-dire, olinganga batuba bakumisaka yo okolba pesa ke okomi ndenge to ba mikolo batu mingi bale makoma ba vice Nzambe bandulu ko ba garde corps moni batu ba belé ba olanda ngai ba garde corps bazala okomi ko pesa ba audience parce que les gens vont te solliciter et puis ceux qui peut au kengeli bien so sambela rapenza te obandi ko luka ba conseil ozo kanisa ke eza normal na yebi na mboka na nga maladi mingi ezo ribatu surtout dans enseignement ya leadership Nzamba tomboli yo siko banda se comporter boye ba mususu ba changer même démarche leadership or tango succès yé yotika na makona Yesu et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes restés là. Ah yo au moins ta sentinelle. Atania okuta ça. Voilà, maintenant vous avez évolué dans votre actif, vous avez enregistré combien d'albums? Tisiko et cause là ba 12 ans. Et cause là ngo e belé mena mutu na biso. Ba message chanté au molimo santa pesa. C'est là où moi je voulais revenir. Disons-le que vous avez fait votre bon temps. Nous continuons. Vous continuez à le faire parce que vous êtes en vie. Mais du point de vue professionnel, on doit le reconnaître que si on doit comparer des époques, les temps, au moment que couple Bouloba, on ne vous voit plus sur scène Nenge Bozala Kakala. Ok, ça tombe bien. Et qu'est-ce qui a provoqué ça? Ça a commencé où pour que tout beaucoup maintenant n'étape pour nous? Ok. Nena peso kaka moi maloba. Osomona soda misombela tenier moko. Question. A misombeli munduki pe a mikoti sina musala.
azoka esiko kobunda mpona mboka. Artiste aza moto bazo produire ye. Bozomona à se produire kate. Mais ce sont des producteurs qui prennent l'artiste pour le produire. Bandeko balingi bulo ba mingi. Kasi nani kati na bango atomboli loboko. Abi bonazo yo kabino lisusu te. Mais nalingi siko na o kabino na marché. Nazo tia mbongo nanga onge. Po musala nzambe kende liboso. Passe na bandeko na biso lelo balingi biso mingi. Balingi ba mona biso. Mais pendant produire biso. Passe nde yangwana. Kaka bango ba pirata biso. Kaka bango bazo ko télécharger biso na ba YouTube mususu oyo ba fungola ya bulo bezana ngo ya bulo bate. Bazo pirate biso. Mais artiste yo moko zo finaye, ozo nyataye, ozo sungaye te. Ya. Eloko yo lingi ozwa miel nango. Il faut nourrir nango. Mais besoin nourrir artiste na binote. Mais bon moni sur le terrain d'elle. Azaka tanan tellement ko yo lingi biso. Yo no yeti na source. Oye ba nani azo finela biso bino. Po ntoloba yango. Po ba o bazana moi moyen ko tia na libenga na poche. Soki to finama na bambule leki na bambulo to sani to tombola bino. Voilà. Émission pe yango. Émission pe yango yo. Maintenant na retourna question mingi na préféré na tout na papa. Vous avez eu votre, c'est-à-dire vocation il faut et vous avez eu à changer beaucoup de gens, vous avez eu à ramener les gens dans le droit chemin. Mais lelo n'est pas producteur basé parce que ça musique là c'est vrai, un artiste musicien ne peut jamais s'autoproduire et il faut un producteur derrière. Maintenant, comment vous êtes en train de vivre ces moments au yo-yo? Musala oyo peut-être traité bano côté l'autre différent parce que c'est une question oyo bande ko belé nazalanga bino pena sincère parce que ceux na lobby bo etezaka nozo sala moi hypocrisie. Il y a beaucoup des émissions bosala avant peut-être ngala ya babino, les gens s'inquiétaient un peu dire que couple boulot ba ndenge to yebela ki bango mais so tali vie au bazala ngo lelo ezo correspondre té na vie toqué un peu côté matériel. Et là, maintenant, la question que moi je voulais un peu poser, comment vous êtes en train de vivre? Parce que papa a habité, papa a sarata par musique. Comment vous êtes en train de gérer ce moment? À la claire. Ok. Biso tozali ba évangéliste missionnaire. Hein? Biso tozo sala église ezala. Molimo santo azali ko sala biso pour église ezala. Et c'est très important. Et ce qui tolingi totia le côté social. Il faut être clair avec ça. Le côté social, l'homme dans la société aime bien vivre dans beaucoup de complications. Tout ça, pas membre à Sokoda. Est-ce que yo yebi artiste de mon côté membre puis à Sokoda a piraté officiellement? Donc, nous devons vivre en accusant les gens et attendre quelque chose de. Le quoi église est koufité. Beaucoup ya kolia et comment on a été. Beaucoup ya kolata et comment on a été. Et nakasi oza témoin ngala kolinga kutu yo moko commenter yango. Musa muli musanto asali na nzaya na yo na biso. Na koyambaka nani mwana biso na. Omoni te ke futi? Si. Ce qui ça qui a semoule, ça qui a l'os, ce qui bidon. Maman États-Unis, bidon na yo en tout cas nzamba tout qui opena donc comme ici biloko dans le moment to solo la to tourner mission bandeko ya Zando je pense zando.com babengi pour ba kotika biloko pa nga pona kotika ngo na couple buloba donc ndenge kaka yebi ndenge ba prophète bazali ko vivre na Bible korbo azali kotinda mama nanga na États-Unis nzamba bazongisi le belé
tikanga na sunga ye omoni bible elobi bomitungisa mpo na eloko te. Nous avons le pourvoyeur de besoin. Mokili akokanga koto oyo me nzambe aza na baporte ya fungolaka. Biso toyebi mama wana ya États-Unis te nzambe atouche motema na ye kolanda biso na mwana na biso brifi nzambe alobi na yabi yo leisa babuloba parce que babuloba babokola borfele babuloba basali mbongo babuloba babokoli bana nzambe abi kamata mbongo na bino bokolela ngai bato oyo sala bango bazala lobi bakozala lelo malheureux te biso to déficit nzambe mais en retour nzambe azongisela biso kana mitema ya bato azotouche okovanda mpe bomutu avandi oyebi no mpe mutu wana te mutu ata mama nzambe atouche nga pesanga kombo na yo kende esika tel natindelo wax natindelo perrique natindelo bijou fantaisie akotindelo babilo mosusu oyo oyebi na yo te mutu kutu mona ye te atali yo kaka bo motema ni eza touche abi te nga nakola na banzembo na bino nde namoni yo boye nakoleka boye te nakola na banzembo na bino mute komisanga mwana nzambe en tout cas nakoleka boye te nazaka mpa na période moko ya pasi miloko nazwi boye en tout cas chaque mois nga nazwi kokabela bino quelque chose toujours vivre Très bien. Kaka ndenge mama alobi nzambe aosimba mitema ndeko moko azalaki touché nzambe ayebisi ye alobi non nazala eloko kopesa te nzambe aye na Mercedes c'est 180 eza nanu donc parce que olingaki koyeba ndenge tovivre nzambe akoki kotika mwana yakela te yango na verset ya bible elobi David alobi boye j'étais jeune j'ai vieilli je n'ai jamais vu l'enfant d'un juste quémandait. Donc nzambe azo continuer kosala ata yo kangi porte nzambe akolimba kosala te akosala ne kaka. Mais lelo je pense que couple Buloba bozali batoyo to koma ko kabino na banzembo bosala biso nzembe nous raté mais lelo nenge to pesi message vous êtes de pionniers ya musique chrétienne na mboka na biso na lenga la bakisa mo projet moko muke l'évolution ou la progression aujourd'hui les kalatora na ba caméra boyde. Mais est-ce que dans l'église, nous pouvons aussi connaître sur le plan social, évolution? Oui. Généralement, il faut tout avoir un instrument. Un instrument, il y a musique. Il faut tout avoir mituka évangélisation. Il faut, c'est pour aussi l'évolution et tout ça là, excursion évangélique. Pourquoi pas comme ça l'exclusion évangélique na presse? Pourquoi pas? Il y a encore beaucoup de grandes choses. Mais comme je viens d'annoncer que vous êtes parmi les pionniers, donc et vous allez bien ceux qui n'est pas touché côté social, mais peut pas toucher côté œuvre parce que le qui bazala banze mon suso nzamba inspira bango na no toyokati. Donc contribuer à l'œuvre de Dieu que ba kangolama nanzela loyembo, je pense que Rosailo Moro kitoko makasi. Mais là nanga ki na mavana volume na volume nanga ki moi Jérusalem mon kekara poto continuer na biso. OK, vas-y. Ouais, mais ça peut bien pas découvrir le réseau ya. Bato baboyi liloba na Nzambe bato bakangi mitema na mosala ya Nzambe kasi tala Sodomo na Gomora ezikaki na moto pela makasi eyaki na tango na Noa na tango na biso batindeli biso kaka korona deko nanga kimakanda na Nzambe tala lisusu kimakanda na Nzambe loba lisusu kimakanda na Nzambe korona
eye kotia pose mwana tovandaki na ndako tolati bamaske oyo nanu tolata te nzambe alobi wapi makasi ya bomoto ndeko nanga kimakanda na nzambe o bongola motema kimakanda na nzambe o ebele ya bato batiki baprojet na tiroire ebele ya bato bakanisaki ete bakodondwa kasi mokolo mokili atinde pose tolobi okimakanda na nzambe o bongola motema kimakanda na nzambe o na tango na Noa baliaki pe bamelaki na tango na Noa babalaki pe babalisaki tata zibudila mwelo ya kota mama zibudila mwelo ya kota papa nangana tuna maloba ezangi biso na monoko te loyembo pe ezangi biso te soko tosimbi lindanda ekoya donc tozalaka teke tovanda tolala tocompose bien topirate mutu bien tocrétie mutu eloko te po source okotoka na yo tio toki. Papa, nangana tuna question na papa lelo il y a une dégénération et botamina simanabino au balandi appel lokola bino ya koyemela nzambe. Est-ce que des fois vous êtes aussi consulté dans la jeune génération bazoy melanzambe lelo que des fois ba retourna bino pe conseil mo riattaché beaucoup tana ba mususu bayaka toroy batamo mi balemisa o ba to yebi pe na bakombo lelo boye olobi toroy ba pe bakombo atamo mi balemisa to yebi ba yebani pe lelo ba ya pe ba consultaka to ko ya rotala pe couple buluba to pesa bakombo te mais soki olobi to invité bango bamilobela ekoleka malamu. OK. Parce que makambo wana ebongi muto amilobela. OK. Et différence nini ozo sala lelo na musique chrétienne na bino oboyemba na ya lelo. Te différence ngana ko sala différence te. Bible soko yembi Bible ko yebana ko yembi Bible mais soko yembi Bible te ba to ba yebi ke muto ayembi nzembo. Nzembo ngo eza na Bible te. Ya no moni ba polémique comme ebele. Donc nzembo nyoso ozomona eza na polémique comprendre que c'est nzambe te parce que dans bimisi débat na point parce que lelo ba tomo ça la différence ya musique chrétienne par rapport ya obino ba frère Mente ba papa na biso akufa bomba ya yemba où on voyait la parole de Dieu chanter mais lelo tout le monde c'est plus le matériel qui sont chantés voyage bala bongo on se pose la question à quel moment ata eyembi ndenge nini butu na ye maloba na nzambe oyo ezali wana apesa ba verset so ba moni ba verset zate bobokisi yango te pourquoi faut bozelaka biso to sa déclaration te toni toloba boye papa bayembi baza ndenge mibale nzembo na nzambe yango moko na yaka toyembela nzambe deux choses babulo babasali nzembo na nzambe oyo nzambe ye moko apesi alobi pesa na peuple nanga toboyi te bamusu mpe bazali mpo tokokritike nyonso te me bayaka toyembela bande ebele yaka toyembela basalaka fule me babongolisaka bato mitema te yaka toyembela bamonaka biloko ya se me balakisaka mutu jamais éternité na ye mais oyemba ne pe yesu kolo babeti ngai bafingi ngai batiola ngai mais or que yesu nde batioli ye mingi koleka biso bato basekaka nga oui batiolaka nga bayini na nga baokanga minoko oza na compétition na nani oza na précipitation na likambo nini mpo yesu kutu ye moko alobi oyo alingi kolanda nga il faut amdimake bafinga ye batiola ye bongo lobi bapese komo mosusu. Voilà. Nangana na question na mosusu ya moi motu ya pa ya papa. Bolobi bozo sala e bozaba évangéliste. Mais lelo ezana prophète moko na kona rotanga komo na ye parce que ezali message ozo pesa presque ba émission so roleka prophète Denis Lesi azobi que basali ya nzambe tout ya mboka na biso fo ba kene na repentance.
On dirait que dans la séquence quoi. Mais curieusement, tant que batuna qui est pour nos pasteurs, à l'objet pasteur moko ongana ndimaka. Comme on dit pasteur nkelari. Mais c'est voilà des tata na biso. Ce qui a ndimi tata na biso, c'est-à-dire pas ndimi biso. Vous pensez que le lot n'engé aux monde la mama bonzambe zo ke na mboka na biso. Soutenez cette thèse. Ndenge alobaki pona papa na biso. Elingo lobape ke andimi biso. Automatiquement. Siko makambo o ya lobby et engagé des fois na ye. Il engagé biso te. Nena baksa. Quand on a avis na biso par rapport à temps. Mais pas avis na biso par rapport non, par rapport, c'est-à-dire il y a bimisi likamo ce qu'on a tenu par rapport à temps. Est-ce que vous bino pe nanga no monde que église ya Congo lelo bon to longo li comparaison na ye. To longo la biso ko mwa Denis Les na makambo. Mais to est-ce que na lelo na temps lelo vous pensez que il faut vraiment peuple basal ya nzambe ba le kana repentance et que ba lelo ba memi peuple congolais parce que batu ezao lo ba mami que lelo soki mboka na biso ma monsieur ko tambola malamu te basal ya nzambe pe baza responsable nango quelque part. Ce qui est important. Il ne faut pas dire les choses que les gens disent. Il faut dire ce que Dieu vous a dit. Donc, ngabuloba, nalina loba, oyo nzambe, aloba ki nanga, pona temps, nakati na mboka nanga. Nzambe aza mukolo mokili. Batu baza na mokili, baza batu na ye. Mais eza na bana na ye. Oyo baza ba réserve. Ba kosala ka musala toujours ya bien. Bazali. Ndenge maman otikoloba, il y a des vrais et il y a des faux. Donc ne passons pas notre temps à voir seulement les faux. Mais cherchons à voir ba oyo ba osala ba bien. Ba oyo ba osala ba bien. Bazali. Nangana loba na ndeko ndenge alobeli wana eza likambo na bisote. Eli alobi nzambe na tikali ngamoko. Jezabel abomi nyonso batu tout ba prosterner devant Baal. Nzambe alobi na kolobate. J'ai réservé 7000 personnes qui n'ont pas fléchir leurs genoux devant Baal. Mais moi je sais que il y a des serviteurs ba oyo ba bateli robe na bango na ino pembe mais ba mokile ebi bango te basali pe kombote mais baza réserve kitoko ya nzambe oyo ya bombi po baza ba dernier cartouche ya réveil na mboka na biso to na mokili mobimba avant Jésus Christ. Très bien. Très bien, merci beaucoup maman. Na raison à une question moko, ça fait polémique sur couple Nabino et je pense que ça va une année ou 2 ans passés où vous avez, je sais pas si les gens avaient vous avez mal compris mais l'interprétation qui a été donnée pour nous réclamer droit d'auteur Yanze Monabino Fali pour pas interpréter qui. On n'a jamais réclamé. Voilà. On a toujours refusé la profanation. Quelqu'un qui profane le message de l'Éternel Dieu, les dieux vivants. Nous, on n'a pas écrit, hein? On a reçu. Et on a reçu quoi? C'est que vous avez demandé. Ministère, to carrière. Outil la liboso comme on a un message. Et si vous rencontrez quelqu'un qui est en train de profaner le message, il faut lui dire, il faut yebisaye mukolo message wana alinga makambo sala wana te. Mais il y a azora nzemo na bino na abandela ngo na nzemo na abandeli yango a changer, a modifier. Quand vous dites profaner, c'est-à-dire le mot est bien choisi. Mais des choses profaner, mais des insanités. Quelle insanité il avait mis temps. Parce que vous savez qu'il n'est pas la première personne à utiliser mon abino. Yoka, quoi utiliser Neti Wera son pas utilisé. Regarde. Ah ouais, na se toyebi kobeta. Wera. Pram. Yoka. Yoka. Ce que tu le dis, tu le baona, banana bateau, time combo bazar, beaucoup de respect par couple boulot. Je voulais dire, ils ont beaucoup de respect. Na matanga ya bokilo na yebisu tukende ko beta ya bengi bisu. Bo
sa belle-mère. Sylvie Mapata. Oui, maman na ye tokenda na matanga avec respect ya mobali. A considérer ka bato baloka bana bazokola mikolo te ba considérer bato les impolis ba finga bato tout. Ce ne sont pas les gens comme ça. Biso to réclamer mbongo te papa soki mbongo république le kaki to ningo beta ba porte minene. Mais les boulots sont appelés pour l'évangile pur. Au cause na mbongo na yo ndenge ni neza ya yo. Mais soki obandi ko profaner biloko ya nzambe. Ata mbongo na yo atoza nani ça nous dure rien. Ça dit alors dérangeant bino zandenga azwanze mona ayembi on akata nzembo. Na ndenge ya salité. Siko mais we papa yemba yikuna na ndenge ne wana dérangeant te. Yoka papa. Ko yemba bato ba mise belé ya mboka na. Yoka nanu. Yoka tete. Yoka nga. So ezaka wera te. Okola na gete se manen oka defa beta. Osoka to finga to senga mbongo. Mamusu ba misi ba chef d'état na bango ba bimisi na makasi na osoka to senga mbongo. Soki to boyi eloko ça veut dire que to moni salité. To on a posa mbongo wa mtu te. Mais soko yembe eloko na normal na propre nango. Muta otuna ozate. Miyo profane yango sala ngo. Na le bela na ndeka mabete. Et c'est très important. Pour ni bazaka to zaka na service d'hygiène. Service d'hygiène tout ça non pour regarder to boy salité beaucoup besoin de la salité bolingi ko lobaté c'est que bino nyonso boli parce que en tout cas je dois être sincère je n'ai pas compris hein tant que ba profaner nzembo na bino alors que bango nyonso ba yemba ka ba yemba ki ba profaner bango ba yemba ki ba profaner non non yoka des fois tant yemba kuna na ngesemana ayemba ka mobimba. Ce que tu n'as pas vu, où est la prière, la insanité, et puis ça encore le coup muté. Et là, on dit toujours pour la profanation. Et ça dit pour la bébé ça condima, il y a déjà bazak déjà branché. Penan ba colle na fouette. Et ce que ça qu'on déstabilise au bango, aux alliés qu'on paie ça, Yesu kanda. Il y a un moni sol de Tarse. Ouais, comme Agui Paul, Yesu ye morabi melaki. Ayebisi keba. Sinon tu vas marcher sur les aiguillons. Et tout ça n'a pas ça mbongo mutute. La Bible dit à moi la rétribution, à moi la vengeance. Et nous n'avons jamais arrêté de continuer à prier. Nous prions pour élever le roi. Et nous lui demandons de faire ce qu'il doit faire. Donc jusqu'aujourd'hui, vous selon êtes la parole de Dieu. Il y a profanation na basana nzembo na bino. Basana nzembo nzambe plutôt ya bino te. Kasi wana tuna siko molimo santu. Pourquoi tu ne peux pas arrêter de punir batu bazako profaner bonzambe? Est-ce qu'il y a une démarche qu'il faut suivre pour mettre fin à ça? Nangambu ya batmuto bomoni ke ba profaner. Nangambu ya Paul de Tarse, hein? Ya Saul de Tarse. Ouais, comment qui Paul? Ah, écoute la gneisu. Yeb ça qui n'écoute na Yesu. C'est tout. Voilà, merci beaucoup. Il y a tellement beaucoup de choses, beaucoup de on a carrière na bino. Mais je voulais juste épingler 2 ou 3 bons souvenirs au boutique là na makasi ya carrière musicale. Il y en a tellement beaucoup. Tout ce que Dieu fait est bon. Et puis ça somme na banano omoni so na lobi natanga biluka kolia mais yango siko biluka kolizoya natanga nini eloko na kotanga oyo. Est-ce qu'il y a quelque chose que il y a quelque chose que vous regrettez na carrière na bino ou peut-être il fallait bosala soki boye baka bonga bosala mais bosala te lelo? D'abord nazolinga na bongisa d'abord na carrière na évolution na makanisi na yo. Kokangama mingi na mo na carrière te. Na linga kokangama na mon ministère. Merci. Est-ce qu'il y a des choses que vous attendez? Là, je vais vous dire les choses que nous attendons. Parce que nous ne regrettons rien. Je dis bien rien. Mais il y a des choses que nous attendons. Nous sommes appelés d'aller de gloire en gloire. Et vous savez, et je le dis, peut-être les gens vont être choqués. Il est temps où le véritable Congolais chrétien a un avion, a un hélico. Mon président doit avoir son hélico. Vous comprenez?
na niveau où to mokili ekomi lelo. Et mon président, quand je le regarde, je me dis, mais côté nous sur aéronautique, mais à tout la moto, pour que cette génération se lève, papa, basketteur américain, Azananin, joueur américain, c'est-à-dire, nous sommes appelés à amener le peuple de Dieu dans un standing encore plus élevé. Et ça n'a pas futilité quand nous parlons de la piraterie. Parce que quand on revenir, on a beaucoup de temps de piraterie. Et ça n'a pas futilité. C'est-à-dire, quand nous avons pas futilité, ça va pas miquer. Nous sommes appelés, tant que carrière est la ratée. Naboui ko soit le lendo ko le bete biso to bota musique profession ya musique ya gospel dans l'église parce que personne ne croyait oh musique nzambe futaka nena osomba cassette bon ba musiba yeko ba no moni bulo bona zanganga ya solo te ngana zanganga o ya nzambe ya no moni nazolo ba lelo kinganga ya ba liko na ba avion. Donc, comme il y a temps où il faut qu'il y ait la gloire, tout ce très bien. Nazonge pas maman, là vous avez annoncé dans l'émission tout ça qui passait, dans le briefing que vous êtes en train de préparer un événement pour cette année 2021. Papa le même 2021, et il y a des gens qui ont été intéressés dans ceux qui ont repéré ça sur un peu de plus de détails et puis ba maman ne ba ba benga pour les kambu et puis le lot aux ba maman et belé, quel est le message que vous pouvez donner par rapport à l'événement Oyo que vous préparez pour la 2021 Oyo na ministère na bino comme papa eza ya makasi ba makamso ba ngote po ba pirata kaka ba pirata na ba idée au lobby di kamno boya abeta nzonzinga abeta na ndengo angle wana eza nango penza ya makasi akoloba te babulo bazo préparer 35 ans na bango ya mariage plus 51 ans ya conversion ya mama Buloba nazaka na likamna lo bana ba mama ete mama zala pre oza mwana ya suka ya nzambe nzambe pe akosalelo comme dernière cartouche ya kozongisa bolamuki ya solo na mboka na yo to na esika oyo zali so okutani na bafo mingi me yebete na yo nzambe akosalela yo po bima solo po bato bazonga lisusu na rai yo na kwa ikoloba nazopesa ba mama nsoto mbote nazoboya divorce nabi na mama ko divorcé te. Nous sommes mariés pour le pur et pour le meilleur. Moi si comme on est motema. Moi si comme on est kanga motema supporter. Obali angelute obali moto okute na malamu okute pe na ba défaut. Omoni quand to supporter ka mwana ozo supporter na kata libumbu pendant 9 mois abotami pe okolisiye. Alors supporter mobali wana. Supporter na ba faiblesse na ye. Qui sait que yondo za pièce à rechange pour l'ongula mabe wana au changer na malam. Nous sommes arrivés, s'il vous plaît, papa, il y a une question très importante dans la bourse dans cette émission. Lelo, en tout cas, sur 100% de missions chrétiens au Bayébani, au Bazana Combo, sur 100%, on va retrouver au moins 80% au monde à missions chrétiens. Nous avons peut-être des missions chrétiens, on a Simatomoni à celle de l'église. Comment vous pensez, comment vous interprétez ça? Ils ont normal parce que nous avons découvert que vous êtes aussi évangéliste. Il y a des gens qui critiquent ça. Comment vous trouvez ça? Est-ce qu'ils ont pour me lobby que belé ba mo ça ba mo que musique chrétienne aussi ba souté bon à Sénégal église naé pour récupérer à continuer toujours aux ana siko ba oyo nyonso bazo critiquer wana balingi ko sambela na église ni ba oyo bazo critiquer ba oyo bazo critiquer balingi ko sambela na église ni. Jésus dit la moisson est grande, il y a très peu d'ouvriers. Muntu oyo ata disposé ya kokoma ouvrier serviteur ko pe ki ça été
azala mwana muke azala mukolo soki ayuki posa ya kokoma serviteur ouvrier laisse-le ngana sepeli mais nakoloba ndenge napesaka conseil makambo lingi kosala lia otonda mpo okende koeshue te na nzela biso nde toboyaki babengaka biso bapasteur mais nous le sommes par notre vie nous le sommes mais moto nyonso oyo atelemi kosalela nzambe oyo azalaki musicien nga na kobeteli maboko soki mpe ainvite nga na église na ye akomona mosala tokosala mais suka nalobaka kaka lia otonda mais yebeli kozosala eyokisa biso soni te. Voilà, merci beaucoup, couple Bouloba. Merci, chers amis téléspectateurs. Nous avons voulu un peu vous faire découvrir Bango na Nenge na Biso na Baoutab. Je pense que Lelo Moutamtaza na histoire na Bango et jusque Lelo Webineng ni Baza ko évoluer. Nous sommes arrivés à la fin. Émission Boepene dans l'émission Mabangate. Totikeli Bango Bayemba et Ngala Bino Tomonani. Prochainement, va différentes choses na Biso. Merci, bye. Jérusalem mboka ya sika Jérusalem mboka ya sika etongami pona babulami etongami pona babulami kolela te o pasi te o minyoko te o mboka yango nakokende tolingi bino mingi nzamba pambola bino nzamba pesa bino makasi bozala malamu numéro na biso ya telefone ezali oyo plus 243 81 50 54 181 plus 243 81 50 54 281 plus 281 09 et plus 243 09 98 21 35 58 09 98 21 35 58 na WhatsApp okokota na Vodacom na Facebook okokota na téléphone et na toujours na Vodacom Georgette Bouloba obeti papa okokota omona biso na Google na nyonso tolingi bino mingi tepeto pamboli émission yo bauta wapi ate esuka te to continuer nango libondele ezali ete bokende de gloire en gloire de succès en succès yo pe muto zotala biso soko za maladi bika soko zangi mukanda zwa mukanda soko zanga musala zwa musala soko zanga libala nzamba peso pe libala loko apesanga soyez bénis bayo ngai maman Pichu Tondele naza pharmacienne ya formation nazo œuvrer dans laboratoire CRMTA où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés tout tient à disposition na bino ba cosmétique tout ça des cosmétiques enrichis au collagène ils ont traité ba tampon ils ont traité ba rides ils ont traité ba poche ils ont traité ba imperfection mingi ya peau pour ça il a sérum nango sous forme ya masque tous ça d'ici crème réparateur ils ont réparé pour ce pour ba un problème acné ba bouton ba mapalata et puis pour ça il a un sérum naie où ils ont enrichi na acide hyaluronique tous ça d'ici gel douche tout un grand format na petit format et ça mis à paille ils ont adouci la peau tout ça d'ici cheveux oyo ezokolisa suki ba cheveux abîmés ba suki oyo ezokata na pamba ba suki eza na ba teinte ezobongisa ngo ezo retarder repousse ya ba cheveux blancs kosa na ngona huile nango na bain d'huile toza na crème pommade toza na savon oyo ezo accompagner gamme ya ba cosmétique nyonso toza pe na ba médicaments na kati ya laboratoire CRMTA toza na pommade Diazolex oyo ezali pommade antidouleur ils ont traité toute forme de douleur même la douleur rhumatismale makolo kovimba ils ont traité en mot toza na crème borex oyo eza uniquement pour na ba papa
ils ont rallongé un système ya papa et puis ils ont agrandi en moi. Tous en diazostimule où ils allaient produire na biso ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général et pas bas ils ont traité frigidité, ils ont sous forme ya comprimé. Tout ça, la zinguinalis, on te présenté sous deux formes, comprimé à sucer, na suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout ça, la méamycine, où ils ont traité la levure, tout ce qui est amibe, tout ce qui est maladie, kyste, il y a amibe, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça, la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Genre d'être maladie à PC, mycose, c'est la canamapola, il y a mibali surtout, il y a sapatu, maladie, l'auto, méamycine crème, ils ont traité en eau. Tout ça, allium, allium, ils ont traité toute forme, il y a hypertension, ils ont normalisé tension, ceux qui tension est mataga, à quitter si à normaliser, ceux qui quittent à ramater si à normaliser, et ça, à partir à aïe. Tout ça, la menga, ils ont produit anti-anémique, bateau connaissent un problème et anémie, quelle que soit l'origine, menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont fait sa macassi énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au moment de l'ibosson et ça a mis à partir de l'anxiété en bon cannabis au Congo. À part si on a si côté la bino, tous les malades musu auto traité rapé, auto sala to benga ba préparation personnalisée. Net na ka ba myome par exemple, to grosse une préparation mon corps pour et permettre de réduire dimension à myome pour et faciliter au robota. Tous les qui si on peut se rapé, ba to bazon ko robota, voilà to traitera en couple. Et ba contact na biso na Kinshasa, ils a plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et na Libanda tous en a plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73. Voilà les numéros à contact na biso bandeko ba kobenga Libanda. Na cas ba maladie songolo pakala maladie oyo ba tene tondante oyo esalaka ke moto abima ba mafina na mutu to traitaka ngo pe donc ko contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini oyo ekozwa solution na problème na yo.